Bonjour, bonsoir, Balanguignon, soit des shows d'Enar TV. Merci beaucoup d'avoir s'abonner sur des shows d'Enar TV. Ce qui est pour Talingamba la Liboso, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne Nabiso, au Talakaba émission Nabiso, c'est très important. Si j'ai Nabiso ya lelo, maman Nabiso a Beningan en France. Maman Oyaza Kolela, maman Lelini, maman Lobi, des shows d'Enar TV. Nazangi mobile pour Nazangi Mukanda na poto. Et ça lui passe. Mais quel est le problème? Ça l'a branché tout qui est na détail. Na koleka rapidement kopé sa bambote belé. Na filo kuna na Tel Aviv na Israël. Chez Philo Menga, la doyenne. Wana nganda ba congolais ya bien na Israël kuna na Tel Aviv. Chez maman Philo Menga. Et ça là yo bien koto zali. Yebsa ba congolais tout na Israël. Ba s'abonner sur des shows d'Enar TV. To take sujet na biso yoka. Maman benga lo yuboy. Abi des shows d'Enar TV. Nazolanda ba émission na yo c'est très important na landio ya trop ngape ngonge koki na pesa yo problème nanga o ekomelinga awa na poto. Poto makambu ya mboko koma te mapate kweya totake sujet. Mama lobi boye. Alongwaki na Kinshasa aye na poto to sola itro na mama mena obetango bref. Minute muketo siisa. Mama longwe na Kinshasa aye na poto. Poto makambu. Azalaki na foyer côté ya kitelaki azalaki na foyer maman lobi au départ nazaki na besoin ya engagement moko te awa na poto parce que nazalaki na ba occupation nanga côté na uti na Kinshasa ndenge na ye na poto c'est-à-dire maman azalaki na ba engagement na ye quelque part azalaki na posa mobilité awa na poto mais par après mukanda ya maman eyaki kokufa oyebika na poto zanga mukanda omona mingai ya poto ya mukanda maman eyaki kokufa c'est-à-dire ngunda na ye esili ndenge tolobaka. Et comment qui na question a quitté territoire kaka ndenge zalaka. Mais maman ayaki kokutana na garçon moko bayebana ki na ye na ville o mama bwaka kingunda bakutana ki na ville wana bayebana ki wana. Mais maman lobi ta on a bwaki ngunda tonto de show batinda kinga na ville mususu balongola inga na ville wana. Mwana mobali wana pe tokutana ene na ville wana yepe mukande silaki akende ko débrouiller na Paris a débrouiller na Paris. Mais par après nga ta mukande silaki toya ko lingana na ye parce que nazaki pe sous na engagement te ni na Kinshasa ni awa na poto toya ko kutana mwana mobali wana to lingana ki tant to lingani to bande ko ko kutana plus na ville o to bwaka kingunda yesoka longwe Paris nga pe na longwe na ville o batinda nga na ye to kutana na ville wana o nga na ye to bwaka ngunda to bande ko développer bolingo na biso wana alobi boye mwana mobali o to zaki ne bien aza pe na ba comportement mabete ye pe aza bien. Mais pas nangaka bandé ko yebisanga ke soki na kangani na likambo na tika likambo no kite wana ndenge mwana mobali a reprochaka maman na biso kolo problème oyo mais en dehors de ça ba vivraka très bien bazalaki très bien na bolingo na bango mais maintenant maman ta mukanda na ekufaki alobaki boy tonto de show na préféraki na zonga nanga ata Kinshasa pone na zanga mukanda na poto situation nanga ekoma ependa bien te oui wana nga na yebi kozanga mukanda na poto moi situation ezara mobulu maman préféraki azonga na ye na Kinshasa akendo continuer vie na ye na Kinshasa ke aza na poto sans papier sans valeur sans position mais bayaki kozwa conclusion na mwana mobali o ke non lokola mobali masolo pe kufa c'est-à-dire mukande kufa moi si pe mukande kufa bayokanaki bango mbale ba vendre sika moko en fait ba vendre sika moko te mais ba bota mwana c'est-à-dire maman ndimaki azwa zemi na mwana mobali oyo babota na ye mwana pona sima mwana wana papa na mama bazala couvrir sima ya mwana boyebi kaka ndenge poto ekendaka bato bana poto bayebi makambo oyo yango mama préféraki aya kobota mwana na garçon oyo soki baboti mwana na sima mwana na bango basakroche po lobi kuna ba régulariser bango bazwa papier ba vivra na mwana mobali oyo mais chose grave mwana mobali oyo avandaka na Paris kuna ba pesa epe mukanda na alobi ndeko na ye en fait comment na okoloba non eza ndeko te eza na mutu moko apesa mwana mobali o mukanda na Paris asalaka nango ebikaka mwa mukanda mutu o débrouiller na pembeni en entendant o luka ba solution en vie bandeko bazana na France bayibi makambo o bandeko bana bamboka libanda bayibi ndenge to salaka papa o pe ba defisa mukanda na mutu moko na Paris asalaka na Paris maintenant ba benga na kabaye kokutana na ville o babwaka ngunda bango mbale. Maman lobi bazwaki ba conclusion na mobali oyo na garçon oyo babota mwana na sima mwana bayeba ndeni bako s'accrocher pour un jour France a régularisé bango c'était ça ba vivra na mobali nzoka mobali ndenga azawana yaya zanga mukanda na poto bona buzoba mwana mobali oyo kokoma na mama mobo ya komi flou mama bina komi komona mobali ya komi flou or que problème ezaki nini
mwana mobali oyo ake kobala leki ya mutu apesa ye mukanda. Je me fais comprendre. Nayebi te soki nazo se faire comprendre ou pas, mais na osala effort o comprendre. C'est-à-dire mutu apesa papa o mukanda na Paris po asalaka leki ne ya mwasi ye abali. C'est-à-dire bapesi ye mukanda abali leki ya mutu apesaki ye mukanda. Histoire eza ndenge wana. Yango mama azolela. Babotoli ye mobali pona kozanga mukanda parce que on est là koyeba pourquoi tolobi boeto ok na détail to ke na shit o comprendre ni histoire o ezokende. Mama lobi babima na mobali na ye bayoka na ye babota mwana. Première rencontre bakende bakutani. Bafuti chambre ka ndenge ezalaka bakoti jardin dedans batafuni mbuma na bango ndenge balingaki pona koluka mwana. Mais mwana ayaki te yo ebika mamba mwana. Mwana peso ebozo luka ye na makasi aya kimaka na ndenge moko ondima te. Mwana soko komi ko luka ye pona ka moko boye. Mwana kimaka musika. Mwana boya kakoya so ebo komo luka mwana na ka moko boye. Plupart des cas c'est comme ça. Maman alobi ba luki zemi ya liboso, zemi monanite. Ba bengani ya mbalami bale bakutani lisusu. Ba luki zemi kake boyi. Mais maman alobi boye. La deuxième fois tango bengi mobali. Mobali azaki suna ba kei ndenga zara na ngote. C'est-à-dire ma BDG kotaki. Mabe kotaki c'est-à-dire mwana mobali wa koma ede ya kolingana na leki ya mutu apesa ye mukanda. Chose grave. Ya on a tuninga la question. Soko pesi mutu mukanda, il faut bala peleki na ye. Poto magam na biboye. Soko pesi mutu mukanda, il faut mutu wana pe bala ka leki no. Na tuninga eza question. Ou bien pesi mutu mukanda, il faut mutu wana pe bala ka mwana. Eza ka question ngande na tuni po eza ka na kati ya masolo oyo. Likambo akokamwa. Mama lobi tonto de show babotolinga mobali na poto ponga na zangi mukanda yaya zanga mukanda na poto omona buzoberi zanga mukanda na poto yaya omona buzoberi na ebisio esali pasi mama azolela mama lobi boy tomba yeko benga na mobali pour la troisième fois mobali ezali na batama obo azobenga mobali na ye ozawa mobali abito bimito ke fete nzoka ba fete banda yeko kende mobali azokende obala mwasi azotinde yana mwasi ba photo akangi photo chwak ngayoyo toza na fete boy ngayoyo tozo sala boy ngayoyo toza na fete nzoka fete o banda ko sala les fete azobala mwasi mususu azotinde la mwasi na ye ba photo tala niveau à tromperie mama lobi niveau ya tromperie oyo nano amona te mobali azotinde le ba photo nzoka ba photo anda otinde la mobali azobala mwasi mususu me ba photo azotinde la mwasi na ye. Et yoko sala ke bayi okuta na mobali na ye troisième rencontre. Basoli na mobali. Basali makamla onka ndenge ezalaka zemi pe ezobo ya kaka. Mais ayeko benga sko mobali na ye epsi mobali be. Moni lokwa yo za musika na Paris, ngape na ville mususu. Et fait à distance wana. Moi pe penda tozwa mwana ngo ekozala te. Malamu tozala proche. Toko ma ville moko. Ngapena luka ata mukanda mutu kande yo zosana mukanda mutu ngapena luka mukanda mutu na sala ka to se débriller to sungana en entendant to luka solution de ni to kozwa mwana polobi kuna to s'accrocher derrière l'enfant dossier za kindengwana tango benka mobali na likambo wana ya kolobaki ono bazalisika mo mobali akatani mobali abi non eko simba te ngakutu ndenge naza nazokende formation militaire ya est-ce que na France muto azana mukanda te barikita pe bango pona formation militaire tantôt nga na yebite tantôt yo koyebo koyebsanga note des choses de Nart TV ezalaka nango na France soki mutana mukanda te ba ko recruter ya kende formation militaire mais par contre nga na biki na France pour kende ba formation militaire il faut zala muto oza dumi na France c'est-à-dire il faut zala muto oza na séjour ya ba français nous on est là mais papa ebisi moi si na été koyate. Par contre, écoute, nous avons une commission de formation militaire, nous avons une formation militaire ya ba français. Nous avons une la formation de yoko yate. Et ça y est, façon ça y quoi empêcher moi na moi si on a pas linga qui soute moi na moi si on a s'approcher penenae pour makambo eza na sima. Maman abina bengi mobali pona ya mobali abi non koyate. Ngaku tundenge zao na komina ni témoin de Jéhovah. Na komi muta témoin de Jéhovah na komo sambe na témoin de Jéhovah biso na témoin de Jéhovah balinga mamba ko futa pe ba hôtel te témoin de Jéhovah balingi mamba ko futa ba chambre te c'est-à-dire ko yate na masolo ba chambre bosana c'est-à-dire papa baluki complètement a boyi ba proposition ya maman oyo nyonso mais pourquoi boyi ba proposition ya maman ona nyonso yango to ke na détail to soki ko chiter yoka sko événement ndenge ezali
Maman lobi boy bakuta na mobile na les 5. Les 5 bakuta na mobile basoli les 5, les 15 mobile à prédoté. Les 20 mobile à Bali. Tala scandale. Mobile à Bali, les 5 basoli na mobile, les 15 mobile à prédoté, les 20 mobile à Bali. Et puis à lobi azo benga mobile wana ba téléphone. Ba solo la. Nzoka mobile azo bala. O toke feti ya ndeko nanga, toke feti ya cousin. Tala kutu biso ya kangi photo chwak. Nzoka photo na ndeye mobile alataki, nde mukolo libala na ye yango wana. Photo na ti anda tinde la mama o azo tinde la tantine o ba photo ya libala. Ndenga ande ko tinda ba photo avandi azo bala ba photo azo tinde la mwati. Azo kosa mwati ke non toke feti ya cousin. Toke feti ya ndeko nanga. Nzoka ezalaki feti na ye moko ake ko bala. Yemoko ake ko bala zo kosa mwasi na yeke to ana feti ya cousin ta photo kutu yango paf au moins na lati paf au moins to lati bo uniforme ya feti ya cousin to lati bo uniforme ya mariage ya cousin to lati bo pona libala cousin menzoka papa nda abali tala poto makambu ya yaka na poto ya omona makambu esala mayoka na fungole lio parenthèse moko rapidement awa pour comprendre maman lobi boy mwana mobali ake ko bala mwasi o ya bota. C'est-à-dire abali leki ya muta pesa ye mukanda. Mwana mwasi oya abali aza déjà maman ya bana, azana bana na ye. Mais la question c'est quoi? Aza française. C'est une Congolaise française. Elle a de la nationalité française. C'est-à-dire abali na ye française. C'est-à-dire papa oyo, soki totali en vrai, alandi nde mukanda. Fungole lio deuxième parenthèse pour comprendre. Yango zomona ki na poto. Et Bela Maba les ont avancé. Pourquoi? Parce que Batouazo Balana derrière l'intérêt. Nous on est là. Maba les Belé derrière les intérêts. Il y a un Maba à 6 heures juste. Na 6 heures 1 minute liba les koufi. C'est ça la conséquence na mweza boy. Pourquoi na lobi boy? C'est la question pourquoi na on loba boy. C'est-à-dire sur otali na poto basi mingi pe baké derrière mibali kaka juste pour suivre les papiers. Nous on est là. Basi balandi mibali ka po bazwa papier lobi ya kokima talisi nzela na tout la mwisi ya zaza. Et bela mibali bake bota na basi bana moko boye azobota bana na volonté na yete. Azobota bana ka na loyenge po soka zwi kaka papier sima mwasi wana tout la mwisi ya zaza akei. Nana ba mame bele ba benga po na ba problème oyo basi bele na poto baboti bana batata te. Batata bakima yoka des choses de Nar TV rien que la vérité. Rouge comme rouge, noir comme noir. Nous on est là. Rien que la vérité. Tozolo ba o eza vrai. Tozolo ba fait réel. Biso a ma sapoté yaya. Vrai soko lingo ka o ba réalité à poto yaya. Soko talingamba liboso n'hésitez pas. Abonnez-vous sur des choses de Nar TV. Au romona ba émission zoya e belé ba émission pese belé na ligne le kao tala ba titre tala ba émission eze belé au romona kangi parenthèse tozongi na sujet ezana ba maman e belé ba boti bana na poto bana wana ba tata na bango bazaka ka hier ba kenda ba kima c'est-à-dire mibali e belé bazo botsa basi ezaka ka juste pour les papiers so ekaka boti si mwana ba régulariser ya komika ka français tout la mwisi ya zaza c'est-à-dire papa kei besoin na ye kokisami posa na ye kokisami akei ake ko sala sko choix du cœur ake ko linga mwasini oyaza akine posa ba mame belé bazolela na bakawana e belé yango pe na kotsa yango ka so na osola lisula boye na kotimba amoko basi bazobota bana mibali na bazobota bango ya ofele juste kaka soka zui papier sima mwasi pa akimi ake ya sundoli na mwana ba msusu bazwana ba papier ba chanza ba pays ba chanza ba ville. Nous, on est là, rien que la vérité. On n'a pas l'intérêt de mentir. Maman lobi boy, moi si ake kolanda aza française mais maman ya bana, abota déjà bana. Est-ce que cause possible? Okimi moi si oyo zala ki na époque ndo bala maman ya bana. Bolingo peza na ba façon nango oui to boyité. Mais est-ce que cause possible? C'est-à-dire quoi? Papa du fait qu'azana mukanda te a visionné déjà kanda ya maman en tant que française. Abala ekaka na ndenga système to benga ngo nini na ndenga akuzu kwa na ndenga kunda lupin mais na sima yemo na mutema na ebi eloko oluka. Nous on est là lobi kuna tanga ozwa papier akosala choix du cœur akosala choix ya oya kolinga. C'est ça. Vice versa, c'est comme ça se fait en Europe. Même pas en Europe na ba pays nyonso bazaka na question ya papier pesa mobile to papier pesa mwasi boyebi ba histoire oyo.
siko question ezani na kati muko mususu mama avandi abengi mobali na ye oyo bien que mobali oyo abali mais mama abengi parce que relation ya bolingo eki kosila nango me bumutu to tikalaka mwa bundeko to bengani na telefone to sola abenga papa o muko mususu papa oyo azalaki ta zwi mwasi na ye basoli na mwasi ne mama lobi to swanaki na mwasi na ye te maloba pe mabe ezalaki te to soli normalement mobali azalaki abimaki tout ça basisi ndenge wana mwasi soka yebisa ye mobali neni na sima mobali aye kozwa phone yo bengi awa olia loba ko bengi mwasi na nga lobi obengi mwasi ya ndeko na nga obengi mwasi ya cousin na nga olobi babiloba loba na minute o bachenga libanda bachenga libanda likolo na yo omoni siko makamba oninge ezalaka kobenga lisusu te mama bi nga na bengi na tuni babi ozate to suka ki ndenge wana mena lobi mabe na ndeni ote kobenga ka lisusu te kutu ndenge za wana esili mama tuni ebwe boloko lobi esili seke to kabwani papa azolobelo kote mais tolobi boy yo obali déjà po oyebisa mwasi oyo tikani na ye to mwasi oyo zaine liboso ke mama ngana yo to kabwani histoire abu pia to silani sala vie na nga pena sa vie na nga mama lobi boy papa oyo atikali koloba na ye te ke bakabwani soka tuni papa oke me yebisa nga yo déjà komi na ba engagement na yo c'est-à-dire ngana yo to boyani papa lo bagelo kote papa opesa ka réponse ke na obi ko benga ka isusu te mais kasi na obenga isusu te mais to boyani lo baka ke to boyani ngana zo ba engagement na nga papa oyo alingi kolobelo kote biso tozawana yango mama tuni boye lokola mobali azolinga koloba teke baboyani est-ce que idée eki kozala nini obino boki kopesa ye comme conseil asala nini parce que bonga pe boboyani na mobali ebiso ke to boyani sala vie na yo nga pe na on continuer vie na nga oui mwana mobali asi abali mais est-ce que yango mama tuni boye asala nini na mobali azo yebisa ye teke baboyani mobali abika ke kobenga ka isusu te kobenga isusu ate omwendo bimisi ba problème nga bachenga libanda bon d'accord yebisa nga ke to boyani ndenge obali to boyani mutu amutasa la vie na ye o ko yebisa nga bongo te ko yebisa nga pe bongo te siko mama tuni asala nini toza na équation wana voilà pourquoi maman na biso apesi sujet na ye na Desho Denar TV mama sengi conseil na bino asala nini conseil opesa ndeni komela biso ga na commentaire yebisa biso conseil ni oki opesa mwana mwasi oyo oki ko yebisa ye asala nini est-ce que mobali wana kota akebala bali pende ya solo est-ce que mwinte mobali wana okozala tiki mutema na ye na sima pa mama oyo yango akozo ko yebisa ba mateke baboya ninga na edite ezaka ba question tozo kanisa ka ngana bino ensemble et kozala ki mutema na ye ezana na sima wana yango azoko ko yebisa mwasi na eteke baboya ni tanto kuna kota ke est-ce que bali ya solo to alandika ka papier et kamwisi yango to tuni. Et puis maman lobi boye abali kaka leki ya mutu apesa ki e papier yango tozongeli question oyo est-ce que soko pesi mutu papier no asala nango il faut bala ka leki non juste question soko pesi mutu papier na yo asala nango il faut kaka bala mwana na yo juste question biso to tuninde kaka soki yo poza na vrai sujet ya bien benga biso na Desho Denar TV yebisa biso to kolobela soko za na ba événement vrai vidéo tinda numéro de Desho Denar TV yango na gravé Tokolobela ngona Desho Denar TV o ekomelio ekomela baninga te c'est très important. Voilà notre ambition sur Desho Denar TV. Et salima wa pasi na Sonia ya zanga mukanda na poto omona buzoberi. Zanga mukanda na poto omona ndenge bako sakanela o lokwa mwana popi. C'est ça le problème. Maman Leli azangi mobali kaka po azangi mukanda. Bongo soka zwa mukanda est-ce que me mobali wana kimi to ebite. Mokilinde compliqué bolingo pe mutu passe et là qui est bino humble serviteur l'homme de bonne foi ndeto kutani na émission ezali koya merci.